bosengo mingi ya kokutana na bino lisusu na cadre ya émission oyo kelasi anglophone po ete awa nde topartageaka cette très belle expérience ya koyekola anglais na lingala pe na français. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'objectif de cette émission n'est pas de vous aider à parler l'anglais comme des Américains, mais plutôt de vous partager, avec vous des phrases et des techniques qui pourront vous aider à comprendre l'anglais quand vous suivez, quand vous regardez des films ou vous écoutez la musique américaine. Et pour ces nouveaux numéros, toko partager na bino ba phrase oyo ya liboso pona kosenga lisungi na lingala tolobaka okoki kosunga ngai o na français elakisi s'il vous plaît pouvez-vous m'aider na anglais okoloba can you help me can you tozana can na you oyo ensemble ezosala can you help me nde tolobaka do re mi wana donc ozwi can you help me oyo na lingala elakisi okoki kosunga ngai to pe na français pouvez-vous m'aider? N'expliquer qu'il y a déjà dans la émission où il est qui sur Bolandi, dans l'émission il est qui beaucoup moins na comment expliquer qu'il y a en détail. Na lingala tolobaka ndenge nini na koki kosunga yo. Oyo na français elle a ici comment puis-je vous aider? Topé tolobaka comment je peux vous aider? Na anglais okoloba how can I help you? Tozana how can I help you? How nde tolobaka nyao olongolisko nyao wano che ash how can I che can na I neti ayo toja na biloko eza lokwa litungu how can I help you nde tolobaka yo bakisko una suka ekomi you na lingala soki mutu azosala eloko moko buzoba tolobaka kolako oyo na français elakisi grandir très souvent tolobaka s'il te plaît grandis na anglais okoloba grow up tozana go nde tolobaka gros na français nene gros siko ba ici W donc comme grow up tozana go na up oyo na lingala elakisi kola na français grandi. Soki nanu s'abonner na chaîne na bisote avant de continuer l'émission s'abonner peut cliquer la j'aime pour être soki ba j'aime eza ebele ndepe tozala encourager pour tout ça la ka ba émission régulièrement kasi soki bozolanda émission na biso pe boza ko s'abonner te en tout cas courage wana ya ko sala émission régulièrement eza soki linyo loba na anglais na lingi na yeba oyo na français et là qu'ici je veux savoir ou je veux connaître. Na anglais okoloba I wanna know. Oyo bomwende kumamaka I want to know. Mais tant ba américain balobaka oyo kabango te bazoloba
I want to know. Okoyoka bango toujours bakoloba I wanna know. Ça fait partie ya ba expression oyo il a extraqué muto azoloba anglais américain. Tozana I neti I oyo ezaka lokola litungulu. I wanna know. No neti tolobaka no. Bekelanga no. Neti, moi j'ai un grand frère qui s'appelle Nono. Salutations spéciales à Yann Nono le gym. I wanna know. Oyo nalinga lelakisi, nalingi nayeba. Pe na français, je veux savoir. Pour na koyeba priya eloko, nalingala totunaka. Oyo ezatalo nini. Oyo na français elakisi combien ça coûte. Na anglais okoloba how much is this. Tozana how much. Betobara match. Whoa, match. Yeah. How much is this? Ce que l'on a musika, fokoloba, how much is that? Tozana how much is that? Ce que za musika, ce que l'on a pembeni, fokoloba, how much is that. Tozana how much is this. This netoloba na lingala. This. Yeah. Olongoli sko zwana uche s. This. Oyo na lingala elakisi eza talo nini. Pe na français, il a ici combien ça coûte. Ce que l'ingoloba yebisanga. Ou na français, il a ici 10 mois. Na anglais, okoloba tell me. Detoloba téléphone. Olongoli phone. Quelqu'un tel. Na mi de tolobara mi olongoli mi moko tikali na mi moko ozui tel na mi isali tel mi oyo na lingala elakisi yebisanga tope na français dis-moi tel mi na anglais soki olingi oloba na sepeli na ngote. Na anglais, okoloba, I don't like it. I don't like it. I don't like it. Ce que ta ligne komami wana komami I don't like it. Mais ngai nazoloba I don netulba nazo pesa don nazana don I don netulba bidon yeah I don't like it. I don't like it. Oyo na lingala elakisi na sepeli na ngote pe tosuki a pona lelo tosengi na bino bo s'abonner pe à chaque fois que bozolanda vidéo na biso bo cliquer na j'aime pour ete soki nombre ya ba j'aime eza ebele et ko encourager biso to sala ka ba émission régulièrement. Au cas contraire, tu seras obligé à partager plus sur Instagram pour ete kunande batu baza ko s'abonner mingi pe ba like kutu kolobate.